pasoli yango. Donc na pasoli yango nyoso. Bao bazoyekola nanu bakotikala na courbure. Lelo mwana mboka Frank Diongo a kopesa ba révélation sur le plan politique par rapport aux questions de l'heure, aux questions d'actualité. Toujours proposé bino bolandaye. Na simanango tobeta masolo mususu bandeko oyangai parce que ezali kamwa contrat. Sakabino que nyonso biso tokomona tokomemela bino yango na maîtrisaki bino bateli bino na Facebook maluma ya kofi na bovanda devant n'importe qui na koloba yango na yebisaki bino ke baroulage bakomi kokima Gombe na ma campagne na Mbinza parce que kuna bakonzi bavandaka musala ya bakonzi ko abuser du pouvoir komona bango lokola biloko pamba. Je viens papa qui a cogné sur un roulage et je n'ai pas aimé. Toi, tu me connais. Eh bah tu me connais. Moi quand on a d'intimidation à boy, bâtiment, tu me connais. Si vous trouvez que baroulage musala na bango ici, bogoti comme misale là. Bon on li bangoti. Bango banyo kwa makana moi makasi na Sokoto. Na mbongo bino boyebi opesa kaye, bobenga kango solde, bobenga kango bien. Mais en plus de ça, il y a tout parce que vous avez mon cause. Vous avez chef. Parce que vous travaillez peut-être dans le cabinet à ministre. L'abus du pouvoir. Et je n'accepterai pas. Vous savez que ça, c'est le micro de grandes révélations de sa cabine. Oh, bah, tout bas comme on a été, bisoto monaka. Yango moni bisoto zakaba journaliste chef de quartier. Bando vana na Kinshasa ka baluka ka balu. Kinshasa 24 commune ko magate. Biso tokendaka tiba intérieur bande ko balandi na ebisa kibino ke bokozwa biloko moko boye yasika. Est-ce que tozoluka konuire na bakonzi na lobité? Est-ce que tokozala na mboka sans bakonzi na lobité? Ndenge nazoloba ke aucun pays tokozala jamais sans la police, sans l'armée. Tokozala kana bango kaka. Est-ce que c'est pour autant que wabize na kibokonzi na yo qu'on sait faire justice? Ce qui est à solo au balobi c'est un abus du pouvoir. On ne va pas accepter. Mais awa heureusement ndeko akimia yena kisasa siège à toutes les institutions. Nous aimerions que l'affaire soit tirée au clair. Ce qui ndeko ya sala likambuana et kayeli susu koko selaye peut-être tant que ce soit manipulé na ba politicien ndenge balobaka qu'il soit sanctionné selon la loi, qu'il subisse dureté à loi. Mais ce qui est à Mboka, si Pilo Mboto, commissaire spécial, n'a candidat gouverneur. Non. Ce qui a solo est à Oyo lobby. Excellence. Ou on a qu'à en arrière. L'autorité ne doit pas être une insécurité pour son peuple. Bien au contraire. Les garants de sa sécurité. Eza elobeli ya mwana mkolo lupango. Eza kanga. Tolingi to beta masoro mususu. Na mwana Mboka Frank Diongo. Na lingi bola. Bongo tozoni. Disango. Na pesi bino merci ndenge boza patient pe bo répondre invitation na ngai. Bolimbisanga pote esengelaki na benga bino avant. Na yango na bengi bino pona kotalisa bino bilembo ya leta moyini akoboma mboka. Natalisa bino complot. Seni na leta moyini na nzela gouvernement mingi agence ya BSECO bayokani pona kotumba mboka koboma mboka. Pote maponami esalema te pote le 19 décembre mukolo o Mese Kabila kosisa mandat président sika azala te. Pamba te na yebi te bino so bana mboka bolingi te le 19 kombo ya président sika aka koyeba na pote mandat esili. Pour le 20 décembre Mese Kabila akozala sous président te. Mibeko nyonso etalisi polele te le 20 décembre Mese Kabila akoza président te. Mukanda oyo euti na seni eali nini? Eali mukanda oyo seni abengisi bato ya mokili. Pote baya na masini na bango pona kosalisa bakarte d'électeur
mpe mamasino ekosalisa enrôlement ya baélecteur mpe mingi bato bakoya na bagroupe électrogène na bango mpo na kosangisa mambo nyonso mosala wana pamba te na mibeko ya mboka etalisi ntango leta alingi kobengisa makambo ya mutindo wana leta mibeko ya leta etalisaka ndenge nini okotambola na kota ya leta mpo te obengisa bapaya to bana mboka mpo na kopesa bafourniture ya biloko wana motambo ya liboso seni apesi mosala yango na beseko eyali agence ya gouvernement der mokambi na beseko ya liboso ayalaki premier ministre Matata depuis alonga beseko déjà beseko akoma ministre ya finance banomaka moto akoremplace mokonzi ya beseko te batya intérimaire depuis alonga ministre ya finance akoma premier ministre banoma moto ya beseko te donc mokonzi ya beseko premier ministre ye moko ndenge nini seni ake kozwa agence au premier ministre aza mokonzi bayoka na seni te yango nde basala makambo ya maponami babuki mobeko engi koloba te seni nde tolobaka na bino seni ayali na libenga ya bato ya gouvernement ntango nasali analyse ya mokanda oyo mpo euti na seni babombaki yango bamembre ya front anti dialogue nde na bolingo ya mboka bapatriote les amis du Congo ndeko Frank Diongo na bolingo ya mboka azwa mokanda oyo nde yango nazwa pesa baopposant nyonso na qualité na ngai ya président front anti dialogue na qualité na ngai ya président MLP pe ya chercheur sur la question congolaise moto alapanda et qui n'étera jamais le Congo position à liboso ngai Frank Diongo na komba basutien wa nyonso na rejeté appel d'offre oyo na pasoli yango devant les journalistes na pasoli yango donc na pasoli yango nyonso donc elingi koloba te appel d'offre oyo eza complot contre le pays na pasoli yango na signe que peuple congolais babu yango. Des petites questions na document outi kolakisa biso bandeko ya français bauti kotuna oyo pasoli bandeko ya français batuni malamu balobi ozwi yango wapi nini ezali kolakisa kiza ya solo wana vraiment eza mutuna ya malamu mais eloko ya onga na lingaki ozongela pona lingala ndenge olobaki na français olobi ke na kati ya buku oyo ozolakisa biso senya aloba ke akokaki kosala makambu nyonso ya enrôlement ce qui na 60 jours ce qui fait 2 mois alors que pour le moment senya bandi ko proposer biso ce qui ba 13 ce qui ba 17 mois to ebité na lingi o confirmer yango na lingala mais pona kosukisa poste oyo ya enfer nazo comprendre te Frank Diongo tigala jamais kondima mutu Malumalu na CI nous exigeons le départ de Malumalu atikeli Ngoyimulunda un pion de la majorité du pouvoir Ngoyimulunda kwei Malumalu azongi jamais Malumalu nous demandons le départ de Malumalu bobeche soki nini ye wana komina kiti lelo lisusu Corneille nanga akende kaka finalement place ango bacha nani bacha Nzambe merci omoni document oyo on a pasoli yango na pasoli lisusu oyo omoni ndenge na chaki yango na ndenge zalaki yango oyo nazo pesa yo mobimba nango na pesa ba journaliste ya français omoni yango oyo na pasoli mpona kotalisa na kanda bana mboka tobwaki yango ya seni lokolo yebi que Frank Diongo azaka sérieux honnête et sincère. J'ai même ma qualité de chercheur en doute sauf quand aucun élève pas seni balobi keza ya bangote nga na pesio yango très officiellement
Ok, nango na senite, moi na mboka fana jonga lobby, document na bino yango appel d'offre, eza complot bino na beseko, botumba mboka. A pasoli yango, aboy ba na mboka baboya, alobi ba na mboka baboya yango. Yo kende nango, po ata onos na kolobawa, il faut prouver bango te, yo kende nango na maboko, yo kuta na bakoza mokili mobimba. Yo banga bata seni, soko za mwana mkolo lupango, kende nango, otalisa bango, ndo ye nanga ni yano. Pe, soko eza yango te, ba peso ya malamu iza wapi. Au même moment, ba imprimer ya malamu, ba peso yango. Ndo okozongela nga lisusu pe, olobi na bana mboka. Ya mibale, hotel makawana. Mukanda yango oyo, na document oyo na pesi bino ba itide na sali yango. On a komeli, secrétaire général des Nations Unies, pour na kebisa ye, poko se koya, son ma pour mesalami te parce que ba congolais ba lingi élection na durée constitutionnelle. Donc le 19 décembre, madame Sekabi a essayé, il fallait pas qu'on présidence. On a tangi les 120 pages pendant 10 jours. Est-ce que on a tangi texte nanga? Parce que quand j'ai travaillé na tia muno sans muto. Na tangi texte nanga na pesi bino ngote. Tout ce que je vous dis en comment mia. Est-ce que on a commis mukanda na peso kenango ba commis enrôlement ya Congo mobimba 2 mois. Mais tata 13 na 17 mois et où tu wapi? L'état moyi. Lelo bazo na maboko. Merci. Bon, et puis depuis na pesi yo pe. Yango. Soko olingi pe eza na internet. Soko oza na mail batindo na texte na oyo nyoso. Na nyoso ba batindo na internet. OK. Na sona no na tanda. Bon. Alors. Esengeli na sembola pona moni okili. Jamais mutako souhaiter malheur à moninga. Mutono sa buka kelo kalona. Alors, makambo ya remplacement ya nanga mama batunaki ya lokola ndenge yango kaka yango ifuna simbola. D'abord eza to kundola eza ndeko elezer eza la mama ya lokole ya Congo. Il faut que kabola nanga eza égal à sénité. C'est pas nanga qui est la séni. Malumalu azaki absa pendant combien de mois? Po mambe sala makesa ye. Obosani tete tango babimisaka calendrier na ebisaki bino nini calendrier wana PV adoption ezate bokenda kotuna bango tango bayo kotuna bango il n'a jamais eu de PV en plénière au adoptaki pona calendrier wana babimisaki yango. J'ai dénoncé, personne ne m'a démenti. La même chose, document la Pisibino, Motomoko tako démenti document parce que ça yango. Mais bako kama ndeni ni ekomi na maboka peuple ndengeni. Ba éviter comment le franc dialogue fonctionne pour l'intérêt mboka. Pour ça ko ya na maboko ya bato balingi mboka te mais bako corrompre bango pour ba bimisa libanda te. Bozolanda po eroko ya boye ko na mamboto ya muto alingi mosolo po alingi mboka te akobomba yango po bafuti ye po akunda yango. Mais le quoi na la panda ipo na mboka, j'ai le devoir donc j'ai le devoir et l'obligation donc ya komisango libanda pe ko pesa bino yango et même l'autorisation de rendre public en ma qualité de porteur d'atteinte des mandats de citoyens. Donc, nanga, soko alongwe, machine écotelle maté. L'introduction d'un facteur correctif. Ingi kolobate, kokotisa, elikia, temakambo, ekotambola alima. Pondenge zana, nanga osala omokote terambouk, tala. Obe midala pesa instruction, tata est invalidé, batonyo so bakogene bakana biso invalidé bango. Au début, dans la français, par le baka, mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Aux Hollandais, mieux vaut être seul qu'être mal accompagné. Nanga, c'est inutile. Au début, on a une gravité à Nangezani. Nanga est là depuis 1996, depuis 2006. Azaki adjoint, il y a cet exécutif. Donc, Motoyemi Makambo ya seni le col à Nanga Azati ne Bazawana. Azaki adjoint, il y a secrétaire exécutif. Donc, Azaki le col à vice-premier ministre, compagnie dans le gouvernement.
Alors qu'on a vice-premier ministre, ou a géré tous les gouvernements. Il est là depuis 2006. Na expertise à Zanango, na expérience à Zanango. Je crois que l'histoire ne pardonnera pas de tels crimes. C'est vraiment l'incarnation de l'État contre le peuple. On ne peut pas faire de son pays comme ça. Oui, comme ça, la boinamboka bakoko na bino. Le destin ne peut pas pardonner ça. Pour na malheur à économie sur mobimba. Non. Mboka kota. Na trouble. Puisqu'il faut qu'un individu bénéficie. Contre la majorité. Non, non, non. C'est pas normal. Donc, à Kolungwa, madame. Et puis, il faut alunga. Bino va panzi sango. Bon, ça la paix que Mokilibaye baka okamba. Ako ça la mabe. Pour population, balandaka makambo zela na bino ba panzi sango. Makambo nyonso na fundi awa. Na mukana bango na pasoli. Botali sanga ke na kosi. Bato aseni batali sanga ke na bungi na yebi mibe côté pe na kosoza mango malamu te. Et puis j'appelle même maintenant un débat contradictoire sur l'appel d'offres ou n'importe quel expert, soit à Beseko ou à Seni, un débat contradictoire devant les médias. Na sengiango. Et puis ce qui va nater nakotala yoko na bosanaki nakotala Beseko relève de quelle autorité? C'est ministre des Finances, ministre des Plans, entre Nanga et Beseko, et chef de Beseko. Nakotala, qui je dois interpeller au Parlement? Parce que là, on a un débat parlementaire. Mukado comme on a une blague. Na rentrée parlementaire, nous avons même un débat parlementaire. Soit pas une interpellation, soit une question avec débat. Nakotala, je vais convoquer entre la CENI ou Beseko, ou bien le ministre des Finances, ou bien le ministre des Plans. Donc, toute autorité liée, na Beseko, je convoque au Parlement, monsieur. Par contre, ça, on a l'avenir en Bokaboïté, monsieur. Donc, il ne faut pas avoir de confusion, mais Senanga doit partir, doit quitter la CENI. On a besoin des candidats, un président crédible, honnête, qui travaille pour l'intérêt en Boka. L'avenir en Boka, parce qu'on a un côté. On a Masanote, Masekina, c'est un journaliste, et Sengwa Koloba Deva, un journaliste. Pour décrypter, ça me prend trop du temps. Donc, je crois que Ekozwa Mikolote, Atelingezwa Mikolo, mais presque c'est côté le matin. Ah, Balobi, enrôlement, ils ont 2 mois. Wapi, est-ce que M. Nanga de Kweleze, à ça, il y a besoin que 2 mois enrôlement? Mais combien de canal bango, autant il y a n'a pas chopé, ça ne peut pas joindre. Si quoi, va causer Bamandan? Faut pas dire que les Congolais batanga gâté. Si on peut se faire un mukanda, au lingo bombe la Congolais likambo comme Mayango. Les Congolais balimbo kabazali. Ata passe ezali, ata kure comme on a la tête au tanga. Pour na bolingo mboka. Na kanisi na suki siwana. Sikoyo na koloba nini? Bamona kalokola bande kongso balobi ma ya sala ka publicité na lobi boye. Émission nga eza ya mabanga te. Na boka ka pe batu te. Peut-être na boka ka mutu moko fifi bashala habitulik se mode o ala tisakanga. Mais eza émission de communication responsable. Tant que tu koloba et que nous connaissons les politiciens autozana bango. Tokoluka mwana mboka José Makilape. Toye balikamunini elekina commissaire spécial na ye oyo ya kumisaki. Pe na candidature na ye. Lelo plusieurs candidatures invalidées. Ya ba mwana mboka Jacques Joly bazai beli. Franck Edongo, félicitations parce que on peut sa information à temps. Avant que Bamoussou Bapé se yoshi opesi yango déjà. C'est ça aussi être un acteur politique, un homme d'État, pour anticiper les événements. Mais sinon, qui bokonjo ya ko tout takaba policier dans nzela parce que yoza ceux qui conseillers, ceux qui na bureau d'études ya na cabinet ya ministre to kondimate. Mais ba bifas bokozika benda. Yango toko ya mbande komoko boye. Na ebisi o, ceux qui zana mutu azolanda te, salele moi coup de fil, soit texto parce que bokozwa. Makambo boye ba comment batu bazali ko abiser to bazali ko sala. Na pouvoir ango ba kopesa bango. Ndeko kombo nani? Kombo na ngai Papi Basambi. Papi Basambi. Oui. Et loko nini memio na plateau ya ba mikolo lokola tukomi wa. Ndeko Eliezer nauti na province ya Chopa. Précisément
na chef lié ya province Bwende ya Bwende epanangai ouais voilà esika outaki kuna dernièrement pour na makambo Italie Ebola ouais naza victime ya problème moko na ebitina te commissaire spécial oyo président Kabila pesaki confiance qui a dirigé biso kuna commissaire spécial batindaki avant que bapesa calendrier à ba gouverneur otokozela oui. Kombone nani Sipi Lomboto. Sipi Lomboto. Voilà. Ouais. Asani. Bah, le jour, il y a samedi le 9 janvier, bah, ça là qui échange de vie. Bah, benginga lokola technicien, na kende ko bongisa ba instrument pour la sonorisation. Na silisi na sali mosala nanga comme il faut. Na moni na pokwa kaka ndenge tozalaki wana ba soda ba ekozwa ngai. Au commissaire Azobenga on a résidence. Na comme on a résidence, ba ebisinga ke na teli e poison. Soit qui poison na nzoto na ngai. Nazali na poison na nzoto na ngai. Ba tela kinga poison na micro awa muta pesa bino version mosusu. Mikanda ya munga ngezali awa oya za na courage ya kutaka kwa. Otele ye Sipi Lomboto commissaire spécial ya province ya nouvelle province ya Chwapa Otele poison. Balobi na teli e poison. Otele poison na mai na biloko ya kolia ou bien Otele poison. Balobi na teli e poison na micro. Ah d'accord. Ba tela kinga poison na micro awa muta pesa bino version mosusu. Mikanda ya munga ngezali awa oya za na courage ya kutaka kwa. J'étais embloussé na ebili kambote nini te babandi ko beta ngai ba torturer nga bakangi nga bakraka basinya yango oza komona babeti nga na famille biologique na ye esika bandaki kovanda na hotel Marelo babeti ngai bakangai biso misato me mutu basiblaki makasi ezalaki ngai lokola technicien journaliste ya RTB ya ndeko Bose Kota Kwantula ye pe bakangaki ye bakangi papa oyo azalaki lokola chef ya protocole na ye papa Lukunga bakangi pe na ye bavandisi biso na mabele bakangi biso kraka e eloke kamusa nga na yebaki te parmi moto bande ko auditionner ngai osambisa ngai ezalaki Dirkaba na ye Dirkaba komi opeji namoni asali PV angeza na parquet asinyisa ngai ke na nebisi bango ke nasali eloko wana te nayebi yango te ono sinye soki akufi eza na mutu na yo nakobangaka kotalaka ndenge bazalaki ebele nazalaki ngai moko mutu akosauve te e na misu ya général ya pene ya police azalaki wana général Kalonji oyo ngana kutanaki na eta unakendaki Bwende voilà azalaki sur place et amonaki comment monsieur Gaston oyo azalaki Dirkaba ya son excellence commissaire Sipi Lomboto ndenge bana ko auditionner nga général a télémaki général Avandi voilà Sipi Lomboto commissaire spécial ya province ya Chwapa Avandi wana na bureau ya l'état to na ndaku na ye na olobi na hotel parce que ndaku na ye babanda na no ko réfectionner yango akotaki na nte avandaki na hotel Marelo ya honorable Denis Ngunda avandaki na wana na suite na ye nyonso na famille na ye bazalaki wana alors lorsque baye nanga bayebisinga ke no te ocheli mokonzi poison boye na bo ye pas azalaki wana bino botia na prison. Alors que na Bwende prison c'est la kate moi j'ai filmé zande amigo prison et quoi nango on va illustrer par les images na Bwende il n'y a pas de prison que quelqu'un vienne me contredire et ça na amigo ya quand ngana filma yango OK donc ba memio si ma manifestation batindeli ba policier voilà ba policier ba yeko kumba yo voilà okoma kuna au lieu même il y a un OPJ à la police voilà entendre yo oui c'est son Dirkaba na ye muta attendre Dirkaba ngo azaka mutu à côté ni aza mutu na bango ya Bokungu donc ndeko na ye ya Bokungu système kaka ya tondi sa famille voilà ndeko na ya Bokungu et affaire signer nga que ceux qui a kufi eza na mutu na ngai alors
ABC général, à instruire général, que mon général, je mets en disposition les techniciens Papi Bassambi et le Papa Lukunga, le protocole, avec le journaliste Ikwantula entre tes mains. Bakangi biso kraka, famille biologique nae, ba neveu, ba nani, ba Banakasi, ba beti biso, na ndenge mo soki ezalaki général azalate. J'étais déjà un homme mort. Parce que ba bende ko beta na banzete. Ba buki milangi. Na présence ya commissaire spécial. Na présence na ye, na présence ya ba nani ba conseiller ba ya nomaki, na présence même général Azalaki. Elle va zobeta ngai. Na présence pe ya commissaire adjointe Marie-Josée Ifoku. Azalaki wana. Bango tu ba otala. Mais place nazo comprendre te, il ne faut pas ya koko c'est la paix moi na mboka Sipilo Mboto. Excellence commissaire spécial Koko Selaye Makambu, parce que d'un côté au lobby, à lobby na général Kalonge que moi j'ai contacté tant na yaki kuna. Oui. À lobby na ye que nazui muto na tie na disposition na yo. Boni bande kona ye lisusu bakoya ko beta alors que komi na maboko ya la police. Général avanda ki pembeni ya commissaire. Ye muto bande ko sambisa ngai wana dir kabana ye. Ngana eto vanda ki pembeni. A ABC général de loin, le temps général azote lima, ba soda bazaki tout autour, bazaki ba garde na ye, ba kanginga kraka. Sans général appelle ça bango ordre. Ba kanginga kraka. Ba vandi singa na mabele, nde bande ko na ye ba envahir ngai. Na basi batie yo kraka, ba biso kraka biso misa tout vandi na mabele. Ba envahir biso bandi ko beta biso. Na banzete ba buki milangi so ozomo me ba signe ya ba pota na bandiko bimisa makila na munoko mwana kasinaye moko akoti na ndako kozwa mbeli. C'est à ce temps-là nde général ayaki pembeni na nzoto na ngai abandiko belela ba soda. Ce papa il a oublié qu'il était général, asali protection na temps wana ke mwana na bandeko ya na mbeli apa ngai te. Aibisi abiso ko pusani na opesa ordre bakanga yo. Abandi ko belela mutuka ya pa bakotsa biso na kata mutuka bakangi porte bandeko ya excellence sipi bakangi porte baboyi même général abimisa biso. Wana ye excellence avandika. Azana ndako. Mais nazo tuna nanu boy. Bazo beta yo na maboko à la police batie yo menotte balobi empoisonné commissaire spécial, c'est oui, ça? Oui. Bakenaji ko ça l'examen à l'hôpital nini? Oh ba monaki que aza empoisonné né tozolo baboye. Commissaire spécial angwasha kufi ou bien aza gravement à l'hôpital poison oyo tela qui est betie kao. Cérémonie on est bandi à 15h. Lorsque bandi à 15h il y a qui environ 16h30 quelque chose de comme ça. Aye ko zonga ndako atiki biso baye ko zwanga vers 20h. Lorsque baye ko zwangai na komi kuna na kuti azoloba azotomboka na yeba ki raison ti ye commissaire azotomboka ki alalité yo te na kuti avandi alati chemise ya liputa afungoli ba bouton azotomboka na yeba ki raison te na mona bandi ko auditionner ngande j'ai compris vite que lorsque ba singa ke na cheli poison et mbrousse ngai na bino donc poison wane pesa ke kanda skonda azotomboka. Donc signe ya poison ezako tomboka, c'est ça. Tozuzonga na makambo ya examen. Oyo akotaki azwaki mbeli pour que atuba yo et que général a telemi oyebi kombo na ye. Na yebi kombo na ete me na yebi en personne. Na yebi longi na ye. Oui, bato bazaki kobeta yo oyebi bango. Oyebi ata kombo mutu moko te. Na yebi bango toza bato tosala na bango te. Babenga nga kobenga. Baza bato bayebwende baza bana chwapa mais bayebwende nde koya. Na yebi vraiment bango te baza bato asika. Mais oya azaki mbeli wana bauti Kinshasa ou bien bauti Bokungu. Misu bauti Kinshasa, misu bauti Mbandaka, misu bauti Bokungu. Lorsque ndeko na bango azu pouvoir baye. Ouais. Et lorsque baye, bon, voilà suite oyo o biso tozwaki. Voilà. Tozo suki sa ndeko na ngai. Omoni soki oye na bémission lokola oya biso na lingaka mutu aloba vérité. Il ne faut pas ya koluka ko salir kombo ya mokonzi munene
Sipi Lomboto, pour la Makambo Lokuta, il ne faut pas utiliser par les politiciens pour la salir, j'espère. Non. Actuellement, il y a excellence, Sipi Lomboto, Azawapi. Azana hôpital, to poison, on va saler anti-poison à se calmer, to Azawapi. C'est l'information d'Anam. Azan Siko na Bwende. Azana Bwende. Yo, Longwe Bwende, ndengeni ni pour que okuma na Kinshasa. C'était, lorsqu'il y a outil, Azaïki na Bwende, à lui qui va tuer les poisons, c'était le samedi, le 9. Le 10 à Kinshasa. Lorsqu'il y a eu à Sali, je crois une semaine, lorsqu'il y a eu aux hommes, pas besoin de la prison. Batchenga na prison. Batchaki yo na migo, na Bwende prison zate. Voilà, comment prison. Moi le kona ya oya qui ko vivre tes alaka magasin armement. Na lobi boy. Oya kan? Oui. Oya kan militaire. Yango na image nga zaki na Bwende na zala. Voilà. Lorsque azongi Bwende Bwende wana kozela apesa biso liloba nini oyo aye nango amemela biso ba résultat oyo azwi yango kotoyo. À notre grande surprise, un certain lundi le 8 février, devant plus de 300 personnes liboso ya gouvernorat, babenga yango dialogue na kopesa o ba image oyo oyoka aza ko confirmer na monoko na ye ke azana poison na kati ya nzoto e muto achele poison ezali ngai. Nazwaki poison na nzoto na ngai. Nazali na poison na nzoto na ngai. Batelaki ngai poison na micro awa muto apesa bino version mosusu. Aloba ebele, image koloba na place onga na koloba. Ouais. Na sepeli ke image eloba batu bamona bayoka ndenge mokonzi oyo batindelaki biso ye aza ko confirmer likambo oyo na yebi mutuna makolo te. Nazwaki poison na nzoto na ngai. Nazali na poison na nzoto na ngai. Batelaki ngai poison na micro awa muto apesa bino version mosusu te. Mikanda ya munganga ezali awa oyo aza na courage ya kotaka kodemande. Kaka ye moko a se faire justice, kaka ye moko a condamné biso, kaka ye moko alobi batika biso. Oh, batika bino lisu ndenge nini bino bochele poison na poison na nzoto likolo na yo. Yenda lobi lisusu ke batika yo. Ndeko Lézer okotala ba image wana. Okotala ba image wana nalingi kopesa commentaire na image te. Maloba na ye okoyoka yango. E nakomaki awa ndenge nini. Nga nasalaki 2 semaines na prison. Na kasho oyo monaki na condition nango na migo wana. Nasali 16 jours na hôpital parce que ba beteki nga makasi na mutu nazaki ba choc na mutu. Lorsque na koti na hôpital après 16 jours ne sikoyo ake koloba makambo ya confirma que nazo pesa ba image. Ne mutu moko ayembango albi bima na hôpital okoyeba ko contrôler mutu akoya ko tuba yo tonga peut-être akoboma yo te parce que mokonzi albi mabe pona yo. Ne ko bima na ngai ko kima ko luka moyen na beti au moins 40 km à pied pona ko tika Bwende. Donc au kimi ko kima na kimi ko kima bachenga mal à l'aise surtout esika ba yeko bimisa calendrier o ya ba gouverneur. Ouais. Ba policier pas moins de 17 ba yeko luka ngai au moment où ya lo ba yeke azana azo poursuivre bisote et loko mon côté nga mutu na cheli poison. Donc c'était un peu ça. Il mange le bana place nganalo. Voilà, merci Nalingi ozo loboko tia na mutema. Oloba moi liloba moko na ba téléspectateurs. Ya ke maloba okoloba eza vérité pour que ceux qui to vérifier na Bwende tokuta yango ndenge ozali kolobela yango parce que moi j'ai le numéro du général Kalongi, ne t'en fais pas. Na obengaye, j'ai le numéro ya Redok o ya Bwende. Na kobengaye na vérifier na eba ceux qui est-ce que ça y a solo to ba politicien ba manipuler yo te contre son excellence Sipi Lomboto. Liboso na Nzambe pe liboso na bino peuple congolais. Likambo ba akize ngai na yebi mutu na makolo te. Na koseli mutu te pe ba manipuler ngai te. Tu as pas mobimba en particulier Bwende ba yebi likambo yango ndenge lobamaki pe ndenge eza kokende. Na ye awa liboso ya bino bakonzi. Bato boza kotindela biso bakonzi pona ba diriger biso na intérieur. Baza ko se faire bango moko bazala ba homme ya justice. Bango moko bakonzi
azana la police kaka ye juge kaka ye procureur kaka ye avocat nyonso ye en tout cas pouvoir toyebite soki eza ndenge wana posa na ngai ezali justice parce que aza justifiable kuna te il faut basambisa ye awa na cour suprême de justice yango nasengi bino bakonzi bosunga ngai lokola mwana ya Congo pe peuple congolais bosunga ngai tosamba ngai na ye approuve ngai poison oyo avilipande ngai na mboka na ngai ya bwende nakomi mal à l'aise naza isu na vie kitoko te mais bosunga ngai bakonzi tosamba ngai na ye. Merci aussi bandeko oyangai. Et là qu'on a Koloba, quand l'autorité censée sécuriser son peuple s'élève contre son peuple, yango etinda batu bakende exilé. Mokonzi oyo akoti kobatela ekolo na ye, peuple na ye. Ce qui est moko akomi insécurité et pas ya peuple na ye, mutu akotima. Ndeko uti bwende. Boyoki ndenge nakosala commentaire ya trop te. En attendant que bino bo pesa son de cloche na bino parce que j'ai essayé ya ko luka numéro ya mwana mboka Sipilo Mboto na tuna ye na zuite mais soti dossier ya poison ezali boni ako senga ke batika bango lisusu ezaki mutema bonzambe to ezanini point d'interrogation de deux eza quand même na batu ba prêta serment pona ko sambisa batu te. Pour être au PJ, il y a un serment prêté. Mais dire kaba, musala na yo yangoana, ya kosambisa mutu. Et général vandi wana, tango akomeka kolobo, o muluba oyo aye, parce que nasina yoka kipe nungu ya modèle wana. Makambo yango ya ba province asika oyo. Et kozalaka ke non, même na armée, il faut kaka batu ya école. Ça tape sur les nerfs. Impuissant, azomona un civil qui n'a pas qualité, qui n'a pas de compte à rendre auprès d'un officier du ministère public, mais en train d'auditionner. On amène ça au parquet, le parquet là. Fallait qu'il y ait un papa, il y a une qualité. Et ce n'est pas l'hôtel qu'on doit auditionner une personne, l'État c'est bureau quand même. Ce qui a sali ma baie, poison. Mais je crois que Ndeko a formulé demande de mon c'est peut-être difficile à Kosali laye. Mais à lancer quand même appel. Ceux qui vont assister, d'accord, ceux qui vont assister, vous serez coupables pour non-assistance à une personne en danger. Certainement qu'il y a une soit l'obité le l'évangile. Mais, et là, on a ceux qui ont lobby vrai. En tout cas, c'est l'abus du pouvoir. Ça, c'est un. Système, il y a côté, on dit ça, il y a un cabinet, il y a un cabinet, il y a qu'on se géramé, il y a verbe gérer. Non, 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 et qu'on ça la passe. Poison. Ce qui est à poison. Même si le résultat, il spécialiste en matière de est-ce que micro ango, papa, yo micro ango peut avant, peut ça mon conjo. Mais quand tu as un jour, na ligne interview, moi, Namboka Obemina Kunzala Nzoko, président de l'Assemblée nationale, le 1er janvier. Tu as la sécurité, tu as la meka. Na bi papa nga kulera poison nga na ebaka na zwi na sali allo yo pe omeka allo te pour que ba mona te ke loko ezala kite ndeko Eliezer ozana ba technicien na staff na yo ceux qui ba installer loko ifi bango moko ba meka lokola micro yeko bima so ko bima lobi yo ya ko changer moni ya ye ale o changer yo ya poison no pesi non ezale bongote bon, et mettez les a deux micros. Oui, Zelanan. Tango aux micros. Oyo, Olinga qui a changé. Et Kendaki directement et pas commissaire spécial ou bien les cas qui n'a pas beaucoup à Moutumusu pas le béni. Nana est aux contacté. Nan toza contact na chef à protocole. Chef à protocole. Oui. Chef à protocole a simbi micro et comment qui affaibli. Na zu micro mususu parce que émetteur one ezaki na deux micros. Na zu micro mususu ezaki na ba pile 9 na memeli na baluki na nga na kei. Ko changer ezali na longoli oyo na zu mususu na remplacer. C'est ça changer. Est-ce que chef à protocole alobela qui perd le micro ango ana ou bien alobeli ango yekutu chef
nani commissaire spécial alobaki soki moins de 3 minutes. Mais chef au protocole a présenté batu nyonso bazalaki wana na micro wana lorsque baye balobi na ngakuner ba osambisa balobi so to memi ba micro wana awa oloba na micro okoloba ngabi non seulement koloba mais na kolembola yango mais na kolembola yango mais na kolembola yango yemba mo commissaire obi non ba poison monsieur saka 30 secondes esili yemoko commissaire bozo ebo tia na prison ba spécialiste ya makambo poison boyi ba marque yango. Oui. Voilà, merci beaucoup Ndeko. Merci aussi à Bandeko Balandina Bandi, tout ce qui s'est Isaac Kamou avant vous. Ceux qui n'ont vu deuxième son de cloche, tout n'a vu information, nous na kozom gisayo, na ko confronter, yo na ba vérité ngana kozwa na bwende, oyebi ke ngape na mwana bwende. Voilà. Tout. Ba bazana bwende ba ibinga. Pe balanda kanga. Ba pire petit bazakuna ba jeune boss bazakuna donc na ko vérifier bwende c'est chez moi.